Bom dia, kokanda dia oku dine Congo. Lulemvuka. Kimbote, kokanda dia oku dine Congo. Bom dia. Bonjour à tout le monde. Kimbote, kokanda dia oku dine Congo. Good morning to all Bakongo from Angola. Good morning to you. Euno ya munzoli kulukamba. Euno sevo bela muna kikongo, muna kiputu, Lingala, English and French. Bande konangai likambo na ngina lobela lelo, likambo ya reunion na biso ya groupe Ana ne Congo. Ba oyo balingi kwa atteindre biso, bo atteindre biso na 0044 740 40 22 3 27. Vous allez baser dans London City, Angleterre. Para poder entrar em contato conosco, o número é 0044 740 40 22 3 27. Estamos baseados em Londres, Inglaterra. Pour nous atteindre, ceux qui veulent nous écrire, ceux qui veulent bavarder avec nous, notre numéro est 0044 740 40 22 3 27. A message to our children born in this country, grown in this country, brought up in this country, from the tribe of Kikongo, living in the UK, to get in touch or to reach us. We are on 07 40 40 22 327. And the organization is called Ana ne Congo. Ana ne Congo is the name of our organization. We are based in London. Kokanda dia oku dine Congo. Inscreve-se no nosso canal. Se entrar no YouTube, Ana ne Congo. A-N-A espaço N-E espaço Congo com capa. Register on our channel. Go to YouTube. Register. Type Ana ne Congo. A-N-A space N-E space K-O-N-G-O. Ana ne Congo. Kiembote kokanda dia ukulu dia munzoli kulu bambule unu lozavo konso tsukangonda lukutaka nutu kalanga zao fete monabo natuluaka muna tsukangonda tubokelese kanda dia ukulu ezidi tuvuende kansi muna kyoke lumbu kakikalanga festako lulemvuka kakikalanga runiauko longi kwani de fioti tu kalanga diao tu vene kokanda tu vidi kwa bambule mbundu die salu tu banga tu vidi kwa kamba salu tu venge kala mambu tu tomese yengindu tu inanga zao kalubila kanikobo mukona kambe tu inanga to kalabaki mosi modi mika mimbwa
leke la pakimosi sikapena pakimosi apangiza maibo banga tuzekweto be ankaka na avuanda kuna zinzoza au museva ini nanga ba ndio mutu nzimbu kutoa baba kansi itwa baba nzimbu kanda itwa siaba kimosi tukalamuni mika mimbo tozaya ziana ozaya kifulu kizingilange pangia manketo soto ke kuzulu katoloka ko yandi nua pasi zingilange ku France ibene kimbote dus mama manzambi kwetela diotamba kuna Belgique Manu George Sandi Emmanuel Manzambi esambu kupilakani kubo efungunzami katoma kutulunda engwanzumbe kunzoyana kimboteke yao pangia mabo Jose Wanduka ya ilumbu yani kukitsasa keni nanga atwa mweni mawete asi Jose Wanduka ebata kupilakani patako yekanda kupilakaniko pangyama Manu Zakaria Mayala dio kupilula Manu Ngombo Masibi pangyama Pastoru Tsimba kimboteki yaku fumunzambi katoma kusambele ngolo zivutuka Maître Jibril Mama Sandra la Grande na Alemania kimboteki yako kibila keneko pangyama Sunda Tezo kuna Estados Unidos kibila keneko so banza bo pangi opila kana ekande de nene dinanga tufuti kwena bambu kitangu zenka kapte monabo bila kene bope saku bape takwandi pangizama nzebo pangyama pembele kosi kibila kene ko ewunu vutu kiliyaga iboke lipanike kimbote yandibo mwana kosi yikosi ntekelo kosi yandibo kosi kwani mwana kosi yikosi ntekelo kosi yikosi tumvulo kosi yikosi kakitu kanga kombo kubo kakitu kanga buluke kosi yikosi na vila kana mamona pe ikumbu sala diao apangizama walumbweni paikidi diambu ngina jadi kambi kanda pangyama vetokele Domingos kuna Belgique Leonardo Nzolubonda zolenata nkanu ko boki bobeleko ndete nkanu zebo dilwe mama Gisele na Pointe Noire ibene kimbote tu ne m'as pas salué là je te salue à partir de Londres maman Gisele zebo Leonardo Nzolubonda mweni kiesi Manu Costa Lukombo kuna Canada apangizama yeka yeputuka elukutakanu le pangyama Fumutsaku papi kimbote kia kipila kene kupangyama lemvuka Tiu Shora mama kunanzo mama Christina umbani ka kimbote bande konangai comme vous le savez tous tout ça la réunion chaque fois na mois mbala moko na mois tout ça la effort ya go unir le peuple na biso tous ensemble d'abord potoyeba naka toyiba keno wana zakande konanga tuzana ekolo moko wana azande konangai azalaka quartier boy côté boy mwasi wana mwasi ande konanga
ba mama bige omoni mwana mama wana kuna tozana ekolo moko azaka mwasi ya mutukingandi yango wana bani kino tokala modi mika mimbwa lekela bakimosi sikamena bakimosi batu mingi fumukimena ko silika te soki balobi mabe na silika la susu te parce que tina na silika ezalaka lisusu te kati na biso batu tozana keto tozana kindoki tozana makambo ebele likunia donc tout ça ezali kati na batu aloma kama muso komi na ngoketo toza ko kipe yango lisusu te bato mususu makambo suta musunga na salaka aoka lenda mo banga ko te mona bo intima mukati mufuta ini nanga edio mukona bakusikwa mungina bande ko ngai na kolobra mino likamoko bo luzel lumba be ambutabo en lumba etokulu tuzeye en lumba etokulu tuzeye lumba kasi en lumba utuzeye en lumba etokulu tuzeye lumba en lumba etokulu tuzeye lumba ewa en lumba vili kutuzaye eto tika na limbro la bino bandeko boyebi lape bonta tangi kombo ya lape en lumba lape biso nyonso toyebi lape biso nyonso toyebi lape est-ce que lape ayebi biso na tuni bino est-ce que lape ayebi biso c'est ça bandeko na ngai batu nyonso oyo bapesaka ngai toli ke kosilika te kokipe te bato mosusu bakofinga yo sanke ayeba yo ako créer likambo sanke ayeba yo alors soki kobi likambo moko personnel a créer na kombo na yo ta mosusu mutu akosilika parce que makambo mosusu personnel ça n'a jamais existé mais mutu alinga faire yango existé alors mutu akosilika. Mais en réalité, il y a un lumba kwa mwingine. Wangi nangi lumba. Zaya kene kwa hatu. Lumba ngini nangi mo. Kansi watu zen lumba. Yani lumba uluzeno. Yodi diam. Anka kavwanda katoko finga emono kiaze kwama atwa banza bo kiaze kwama tanguze kaka mu video akumbwena anga tanguze kaka ambwene kufulu emo mambo kina mambo funuko diambu de mfunu kina ngadi yawo gilukamba réunion ya mois oyo elekaki ya mois oyo ya octobre te mais il y a mois de septembre, réunion, Batubayaki Mouké de votre Égypte franc. Batubayaki Mouké parce que grève est à Moukoloana. Ba appel est à la benga qui ont boutamutu biso train zate oui en tout cas est à la grève moko général. Il y a mois de septembre. Na mois de octobre grève est à la quitter. Batu bayaki mingi te. Mais batu bayaki to vandaki et nous avons décidé parce que na 2 ans oya Covid ba fête ya fin de l'année to salaki yangote. Alors to comme la conclusion finale, il faut na année oyo fête ya année oyo et salema to pesa compte rendu na bande connaître tout ya ba travaux tout to sali ya évolution ndenge bisika to komi. Alors bande konangai donc, comment il y a une décision parce que l'AMBEF a proposé qu'il y ait 2 jours que ça les alliés les 10 dans les 17. Mais donc, comment il y a une conclusion que non, et à l'approche il y a Noël été, mais tout Tchango les 10 décembre. Donc
le 10 décembre ezali mokolo oyo tokovanda tokolia tokomela tokabola oyo muke tokozala yango na peuple na biso toyebisa bango oyo tokozala nango ya koyebisa bango ekozala réunion te mais ekozala en quelque sorte moi feti ya kolia ekomonana ya komela tokabola ensemble le 10 décembre. Mais na mois oyo ya novembre parce que lokola tango eza mokuse tozali déjà na quelques mbongo déjà eza na compte bambongo etikala déjà comme j'ai toujours dit que bambongo na biso ekendeke na banque ezalaka na poche ya mutu te mutu agardaka yango te bato ya mitema mabe ya kete baza na souci ya kobonga na mbongo ya association bon c'est tout kobonga na yango te mais nous avons besoin de gens conscients, des gens capables bato oyo bakoki ko travailler pour na peuple oyo bakoki ko unir le peuple oyo bazana motema ya soso tebo nakamona kaka po kadoda ba oyo bakendeke sima mukongo raconter des sottises honnêtes au nom des gens ba bêtises na kombo ya batu tolingi batu ya bongo te batu ya bongo bisika tozali boyaka te parce que tozomona bino mais tolingi batu oyo bazali na bolingo ya solo ndenge ezalaki koloba papa Diangenda que son âme repose un peu misala mibeko donc kotosa mibeko oyo bino bo implanté et puis bo sala misala emonana comme ça misala wana yango ko faire avancer association oyo tozo sala. C'est là que tango misala malamu ezo salema biso tozali ko profiter na misala wana peuple na biso ko profiter na misala wana ba misala wana eza un peu difficile ko définir yango mais soki boza organiser bokomona bokoma makambo ebele peut-être bokotonga pe ba école peut-être bokotonga pe ba centre donc makambo eza telema bokotonga pe ba mai na bamboka na bino mais soki bozali ko sala bozali uni et yango tina ya association na biso ba vision mususu eza difficile to expliquer yango bato parce que bato mususu bazana ba niveau intellectuel wana te alors to lingi te fitir to tchaka ngo liboso parce que ça ko troubler bango mais to bandela nanu na musala yango wana bandeko na ngai bomonaka toujours nazali ko insister nazali ko loba tokala modi mika mimbwa bomonaka ba poali ya mbwa poso ya mbwa ekangana esika moko to soki nani wana elongwe na nzoto ezonga so wana ekufi ekena mopepe mais ezalaka toujours ensemble elalaka esika moko elalaka esika moko toujours na nzoto ya mbwa biso bato tozala bongo collé tozala ensemble et c'est ça le message likambo tosala yango ensemble ezala ya muke ezala ya munene toujours tosala yango ensemble mais ekosalema selema soki bolingo ezali soki volonté ezali alo bato oyo baza na bolingo te eza inutile parce que toyebi ke toza na bato mosusu tomonaka bamikoka déjà okomona ye na point moko boye adi bana baza bamilie na nga te eza bamilie na nga te mais mutu yango azwa kaka likambo makambo eza ebele ezomaka tia ganga eza milie na nga te makambo na nga te di mutu na kutu ye kutu boye okomona mukanda na ye eza na makambo moko boye okomona makambo na ye ya ndako eza na makambo moko boye soki kaka bamikanda ya leta komolanda ye akepa ya avoka bino te apres otala makambo na yo foyela boso na 800 be 600 bongo tokotala susu foya susu na mbongo soki atali kaka bikomi bambongo oyo badifficulté koyimaka kokoma
Ah, te. Kana za Congolais, hein. Omona tike mela. Ah, mikolo na so luka yo. Banda kala luka ngate. Omona ngana ba video. Lokola mona lokola pesa ba zoba to yeba kate. Mais to yebi. To mona na kanona pesa ko to mbote te oleka. Lelo ko mo luka ngano ke bataka ene diam. Donc ko luka lelo ko mo yo fele ba salela yo pona intérêt na yo. Isika bandeko bazalaka basanganaka oyaka kutu te poza makambo na yo te. Mais lokola komi mbongo poche bouger l'état mukande sala soki ndenge nini okomi ko luka batu moko yo fele ba salela yo fele. Banani yango basala ka to fele. Mais ba avocat bazali kende pa ba avocat futa ba mbongo makambo no balanda yango balandela yango basunga yo. C'est là que on a kabatu mususu ba komi bimisa esi bata. Mukona pa bien na ngeyatu. C'est là que biso to komaka important. On va comment benga yo ti manu. Vraiment toi apprécier yo, to landa ka vidéo na yo. Oh. Kasi vidéo yo landa ka wani zaka message pour ensemble. Et ça la rapporte expliquer bino ndenge to kolaki, ndenge to zalelaki. Si yango tine ya vidéo yango. Yango na bomoninga lelo na bimi susu. D'ailleurs, sabino que ba réunion ezo continuer. Na 2 ans o eleki pona Covid to sala ki ba fête ya fin de l'année. Mais na année oyo bien que tango eza mokuse to ko sala eloko moko te sans que to associer bino, il faut nous surtout to sala ngo ensemble. To sa ko senga na bino na mois oyo ya novembre to za na réunion mibale. Donc, na lingi ba préciser ngai na katikati ya mois oyo na réunion moko. Na fin ya mois susu to na réunion comme d'habitude. Po esunga biso mois mike emonana pona date ya le 10 bandeko bakoya ya kolia ya komela ezala. Yango wana tozali ko senga na mutu nyusu tozali mwana ne Congo. Bandeko boya na badona bino tozali ko senga bino contribution na bino soko monike okoki ko offrir masanga esengi teke opesa mbongo masanga yango okoko benga ngai na 07 40 40 22 327 lobi ngai na deux bouteilles ya whisky na pesa toko récupérer yango ikozala o ngana kosomba kazi ya masanga ozui kazi ya masanga opesi biso yango avant date ya fête. Fête kozala le 10 décembre. Ba mama oyo bakoki kolamba ba monike ngai na koko lamba mbika ngai na koko lamba fumbwa obengi biso na 07 40 40 22 327 comme ça toko chayo en comptant que na ba mama oyo baza na charge oyo etali biloko ya kolia. Donc ngai nazalika kolobanta ke mutu oyo apesaka message. Mais ba mama pe bazali oyo bazali na organisation oyo bakusa charge na tali kolia. Oyo etali masanga na zakutu na dekaze ya Guinness awa ba pesaka des dons et pas ya ndeko moko Ringo Lutete Big Daddy avant na Hampstead a pesaki ngai dekaze ya Guinness dona ye albaki ya kobakisa mususu na rappele yango lisusu fête ezali le 10 décembre bandeko oya moniki ya kosomba ba 20 osombi soko monike okotinda mbongo obengi ngai na 07 40 40 22 327 topesi yo compte ya Ana ne Congo otie mbongo kuna mbongo yango ekokende na maboko ya bato bakusa charger teli masanga soko moni masanga yango okoko somba yango yo moko osombi yango to ko récupérer yango masanga yango to sala nango déjà en avance. Ba mama oya ne Congo to ba mama oya ki Congo ya Angola oyo ba moni ke bakoki kolamba ba mama bobengi biso na 07 40 40 22 327
toko pesa bino numéro ba maman oyo bozala bango contact comme ça boko sala programme toko yeba nani na nani akoko lamba ayena biloko kolia na sona toko yana yango na feti po bandeko na biso oyo bakoya bazala mwa resi tokanaki ke miziki ya konono ebeta ezala live me bandeko bozali koyeba lokola keto ezali mingi kati na biso batu kote wana na ko garantir bino te me tosi tosolaki deja na batu oyo babeta peta konono bazalaka na France batu wana tosolaki na bango nalingaki batu wango baya komsa mokolo ya feti wana bango babeta pena banzembo ndambo ya konono bomona bango na miso zape na ndeko moko aza awa yepe abeta na konono donc tolingaki basangana na keleki batu baza awa bayebi koyemba ba faire partie donc soki nzambe asungi lokola tozala na mitema mabe okomona batu mosusu bakobenga nsima mokongo te boya te bosala boye te mais oyo tozosala mpona kotombola eloko wana konono yango mpe ebima peuple na biso acomprendre que non eloko oyo bakoko batikaki ekufa te ndenge balobaka l'union fait la force c'est seulement à travers union force na biso tokokende liboso likanisi ezalaki wana konono ebeta na sina solaki na bango nazali kosala effort na atteindre bango mikolo ekomi difficile kozwa bango mais soki bayoki ngai babenga na 0044 74040 22 327 ngai oyo nazali koloba bozomona ngai lokola biso batu mitema mabe mona koya kobenga olobi makambo ya lokuta oyo qui n'existe pas sikoyo ngai oyo na bini parce que ngai sikoyo basoko vérité batu oyo bakosaka makambo malamu makambo yango tulobaki no moni entele azali kobenga kokosa makambo boye po likambo oyo po peuple ebaki no mutu wana tokozala na epele na biso te tozoyeba te likuni yango ezali basé sur quoi motema mabe yango ezali basé sur quoi soki mpe balingi babonga bango moko peuple ezalaka na bapasi ndenge tokoyi badifficulté ya lelo on ne sait pas mutu oyo atambolaka na peuple na ye ensemble soki nzela moko batu wana bango nde bakomaka yango namonaka nzela mingi moto oyo akendeke na batu mingi bango bakomaka oyo akendeke ye moko soki na nzela alembi omona ta mosusu akomi te yango wana bandeko na ngai nasengi bino na informe bino ke na mois ya novembre toza na réunion mibale moko na katikati moko na fin ya mois comme d'habitude ne surtout oyo ekose basé na préparation ya date ya le 10 décembre oyo biso nyonso tokovanda kosala mwa feti topesa bino compte rendu ya batravaux na biso esalami tolia tokabla eloko ya moke tomela mwa vinyu mwa biere tolia mwa wangila mwa makasi kila soko likondo yembwenge yembonde yewangila comme ça tobeta musique ya konono ba oyo bako bloquer yango esalema te tokobeta ta musique yango na appareil parce que ezala kaka musique na biso ya konono do tokobina yango kaka mais soki tokoki ke bandeko wana baye totie appareil moko mwa dikembe beti ekozala différent nayebi ke peuple ekosepela ndenge mosusu pe ekozala debi na biso oyo mokili komona keno konono yango wana
Na yebisa kibino ke eloko oyo ezali spirituel. Ndeko na ngai Rive Kono to sololaki na yebisa kibino. Ndeko na ngai Ami Eliano to sololaki na yebisa kibino. Ndeko na ngai Nzwama na lobaki na sololaki na yo na yebisa ki yo. Ndeko na ngai Lureru na sololaki na yo wana na bengi Lureru donc nazoba pasha miliki. Na sololaki na yo na yebisa kibino. Ndeko na ngai Zimbabwe to sololaki. Ndeko na ngai de Paskondinga to sololaki. Ndeko na ngai Kiamsito to sololaki. Libota nyonso na sololaki na bino na lobaki mono na paika kinwini kikewako kasi eziku kamba bo bokele kanda wakambe dia diambo. Mono kitwa laka ko kitwa baika bo yeka ipangama diambo muna kumbwa na paika ngizikulu kambe diambo edo diambo dikundadi tuka voka dituki kuna kulumbimbiko ezikaki zama eziku kamba bo telama ediadi diambo obanga dio ediadi diambo banga badi banga ilu kembe bo eyairu nyao kaifuako banga mali banga ma konono kadifuako banga mai banga ma na lobila bino ngo lelo soki batu na biso bakozala te ata mindele bakobeta konono na yebisi bino ngo lelo me mokolo bokoyoka ko tuna mindele bazo beta bozo kamwa kuna kati monongini nange kukati pona yebisa bino ke ekumbu sala lusala dia kakindoki kwaniko kasi maokulu to kulukamba kunda matwatuka kangindu zamako kasi kulumbimbi akagizama awo takuza kukambe bo nge telama tangu ifoene edia diambu kambe kanda kembo te kokanda dia ukulu lutomasala sefoko Leonardo Nzolubonda okambe kanda. Ciao ciao.